porte-parole, il avait travaillé avec Mobutu. Et ça, Bangouni va conseiller Mobutu. Les là, ils ont porte-parole, même d'été, il y a un peu. Hein? N'a pas dit comment on a comme monsieur là-bas. Hein? À Tundu. Hein? Mais si à Tundu, il était avec Mobutu, ça c'est le secrétaire mon papi. Hein? Il n'a pas même mausolée. Mais Tobo était Mobutu a gozonga et Bemene gozonga na Tshisekedi mon colon sous. Hein? Alors élection pendant 2018, on attend comment on a juin. On n'a pas l'argent, comme il était de bon côté, il faut tout rapporter, élection, tout ça en 2020, 2020. Article les présidents en fonction restent en place jusqu'à l'investiture du nouveau président. Soit il va être en 2025. Mais Kabila reste en 2025. Président Kabila. Alors, il y a Moko, dans la conférence de presse, ce qui n'a pas 15 personnes dans le Congo, mais n'a changé au Congo. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Ce qui est au monde, Ngolo Abimi, Aibisi Bato. Ah, natiki ngano malade. Bondima. Pourquoi? Ngolo na ngano bazana se amai. Hein? Ngalo to ebika tango te. Tango bato bazo babilo kondengo wana. Aussi c'est ça constant na ye. Pona bato bakufa te. Pa basala te. Dona aussi c'était sous pour tous les autres côtés zo boma bato te. Yo ko sita kanga bango bebisango. Congo Millennium. Congo Millennium. Mbote na bino balandi ya Congo Millennium tozali suna esengo ya ko retrouver bino une fois mokolo ya lelo kasi toyambi po na bino invité prophète Ngefa John ye azali pasteur ya ensemble Jésus ma victoire ye azali prophète du peuple père d'une famille ensemble na ye tolingi to sola penza moi masolo oyo etali mboka na biso RDC mbote na yo prophète Ngefa. Mbote maman Nzambe ya pambola yo na ndenge oye poto solo malgré na côté ya na otine plein église mais pour ma mboka na koka koluba pona baimboka bayo ko isule kana mboka Congo parce que Congo ya mboka na biso Congo ezali bilanga na biso Congo ezali patrimoine na biso soki tolobeli Congo tenga na kolobela biso na place na biso asante. Soki tolobeli Congo te moto akolobela Congo na place na biso azate kasi prophète Ngefa penza motuna ya liboso ezali tosola na onsir likambo ya rapatriement ya corps ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba eloko ni ezo sala te corps na ye eyela ekomela biso awa na Kinshasa te. Oyebi mama ekamwisi ngai namoni meso basaki inane na ye na cathédrale oyo ya Lingwala na moni ba invité ndenge na ndenge eloko ekamusanga na moni ta majorité ta moko te. Est-ce que réellement pays oyo zotamo na bolingo hein na moni ba opposant na moni batu ndenge na ndenge mais na moni ata mota majorité te. Est-ce que de fait Tshisekedi wa Mulumba azaki na bato pe ya pouvoir ya majorité te bazaki kosokola bango te oyebi na kati ya mboka tozali ba adversaires politiques mais nous ne sommes pas les ennemis. Parce que vraiment moi en tant que l'homme de Dieu, ils allaient désolé. Na moni basali une année ya mort na ye. C'est vrai, par contre ça s'appelle na siège IDPS. Pourquoi avant une année on a pas repartir nous autres na été? Qu'est-ce qui se passe au juste? Oyebi maman na ko biso na bosembo, soki mboka bato bazana bolingo ya batu na bango te pe ya mboko te et loko moko ya malonge ko salema te. Tomoni kora Mobutu ezali libanda ya mboka na kati na Maroc lelo to sali à peu près 20 ans de pouvoir. Pourquoi Kabila a fait 17 ans de pouvoir plus 3 ans ya papa na ye ça fait 20 ans de pouvoir. Est-ce que beaucoup c'est encore à Mobutu te yami bale to monaki Tshisekedi wa Mulumba to bengi lokola père de démocratie parce que grâce na ye les longs de démocratie et quand tu penses sauter mais bato ba fungoli miso et pas inaye pe akufa ki na kata ba négociation ya Saint-Sylvestre pe négociation ko yenda linga na place yo olenga ko ya zalelo oyo ba tieye na ndenga ko tia hein et puis deux azali ex premier ministre hein azali ministre honoraire ya mi balé pas azali na place yo olenga ba corps ya suivi ya ba corps yenda azali président yango bon même ata pona ex-premier ministre hein beaucoup de gens c'est encore na été hein obi mokile do seka biso hein moto akufi en ekokolanda batuti na kati ya bembe ya batuti hein et donc mboka yango yotamula ndenge ni lelo bino bo sala baninga boy
Même moi, mbebe sera qui mouké. Mais il ne faut pas se négocier. Si tu as là, il y a des pèses. On a le pouvoir. Et là, on est au moins le président de la République, bon, il y a un gouvernement, bon, donc ça corps à Tshisekedi. Plupart des députés, ils sont là. Na combien Tshisekedi? Bon, on a combien Tshisekedi? Là, on a un corps où on est là, boye, na ba mort que une année à ta guerre. Alors, ils sont désolants. Pe zali mabe mingi toko senga na ba kondu ya mboka toko senga na opposition to za réuni bazong sata mobutu corne zongi wate quand même bazong sata muto azala ki na ba carte akende ki malade tu sais que da na mboka akende ki réfugié te ba refula ki était ba poussa ki akende da ki malade liwe ko zoye pourquoi pas oye ba meso bozo sala wana to za le sika moko to zongi sa Tshisekedi mboka oyebi ba Israël ba ke bombu en Égypte ba sali 430 ans il y a esclavage na et pas ya pharaon en Égypte mais tant Joseph a comme premier ministre azwa ki Israël ba comme kuna mais après ça ni mobeko moko soki ngai na kufi uniforme ikuwa na ngai ezonga te na bamboka mabele ya bakoko na ngai ayebaki nini me bakundi ko butu bakundi na kati ya na Maroc ana kana ba esclavage te ata bakundi Tshisekedi na kati ya Belgique ata kana esclavage spirituel parce que mabele na yete droit ya yete azo eloko ko imposer wana te mais butu taki président de la République kuna ko imposer mutu te parce que akuta bagangi akuta batu oyo milimu muzo zali kuna za kati yango moto oyebi torti abota kana esclavage te pona koba abota il faut botika edi banda ndi akobota bana mais sobo ko bata 100 ans akobota kate ozomona ezo la saneni ba kor wana il faut ezonga ezo ya Mobutu ezo ya Tshisekedi ezonga pona Congo ezabene donc ozonga sango te Congo na malédiction ozana ma malédiction eza bato basaleli mboka oyo bato oyo basali lelo po Congo ezala boy eza malédiction eza motakati elanga ekoli moto wana akei bato so bale elanga kati na mais bato bako so bokla elanga na faut reconnaître bato wana alors ezali malamu penza te mama en tant que biso bato na Nzambe po yeso atike so bolingo est-ce que tozotambusa mboko na bolingo solo totambusa mboka na ba haine totambusa mboka na ba jalousie totambusa mboka na ba compte à rendre lelo ya bino lobi peso ke baninga bazui ekosuka boni na suki wana. Merci beaucoup l'homme dédié. Sinon peut likambo susu pe mbutu moko ezali likambo ya sanction ya général Moindo Mundos oyo ya FARDC okaki likambo yango na yokaki yango Mundos ya FARDC même azolo baki aza innocent mais bato na va ba sanctionner yo mindele bazoka bisote bato a droit de l'homme bazali awa bato ya Union africaine bazali awa et puis MONUSCO yemo bazali awa même azolo bango na saki makambo nazali innocent mais li mai et beta tubute soki di banga ekoite yo manke balela ki tout il faut eloko ko bembuma obeli banga alors to moni to ebi acte de salate to moni biloko salite kasi ba sanctionner yebo bango ba yebi ngana ko kota na kante parce que basimba minduki biso to zalaka te ta ba saka makambo bo manga bato biso to zalaka te ta ba saka makambo rebellion bango kuna biso to zalaka te ba acte bango ba imposer biso to zalaka te to yoki yango mais to tuna bango asali nini soki ezali vrai ako to sanctionner so za be vrai te bo bango ba mona ndenge ba ko sala kati yango là vraiment on to kota te parce que ba soda ba saka malamu te être militaire ba bato ba gaffe belé ba saka ba gaffe belé zo mona ngomena kisasa zo mona ngomba bango zo salao donc to kota yango te mais soki za innocent bon soki pas innocent a mérité kaka. Voilà, wanezaki tonga totuna likambo ya sanction en général ya FRDC kasi bolandi penza kapona ba o pe bozotindela ba message vraiment beau continuer kasi prophète ngefa likambo mosusu pe likambo ya fermeture ya maison Schengen oyokaki yango pe oyebi mama nzoku akobunda na mpuku te parce que soki mpuku anyati makolo matambe na ye ako nzoku anyati matambe na ye mpuku akomona te. Bino ba poser sanction pour sanctionner parce que ba Belgique ba Belge ba moni mbongo bazotina na gouvernement pour asala misala ya peuple za ko se retrouver te mbongo bazotina na gouvernement atala ba santé ya bato na ba école ezokomate ba kolombo mbongo na bibo to pesa na ba ONG nationale pe internationale mabezawa pourquoi la guerre
Pourquoi la guerre n'a pas la guerre exacte? Tala si mazonga mutu. Hein? Lelo yo zo luka bokongi Schengen. Mais bino mo ba voyager espace Schengen de. Ba famille na ba voyager soudé. Ba Congolais ba di banda ba ko so ate. Hein? Sika comme chaque ambassade asala makambo na mais mindele ba ko linga ngote. Les blancs sont organisés. Ya mi balé. Mbongo ya bango moko. Hein? Bino bobi boza riche, boza na nyonso. Et comme makambo ndengeni. Est-ce que nzoku penza akobunda na ndindi? Nzoku akobunda na mpuku? Hein? Est-ce que nzoku akobunda na ntaba? Même dans bois, c'est impossible. Hein? Oyebi Belgique, ezali capitale ya Union européenne. Ba siège nyonso ya Union européenne va na Belgique. Motako saote. Et Belgique on est Belge, ba Belge on a. Bazali très bien influencé. Ba ko influencer France, ba ko influencer Grande-Bretagne, ba ko influencer Allemagne, ba ko influencer Italie, ba ko influencer pays américain. Et là on est malama ko makati na biso. Hein? Tika to bunda biso na biso mais bato wana te. Hein? Bato wana te. Hein? Yebsanga mboka ni Congo. Adepsa bango mbongo to mboka ni Congo aida bango ta misa to ta des millions personnes parce que to bonga te, ça tout sous-développé. Maghreb richesse na biso. Maghreb bakamo na biso mais ba richesse na biso. Et ça ni na ba pato particulier ba simbiengo. Les milliardaires ne bato ba simbiengo. Est-ce que Congo se trouve à non. Belgique a droit na ye. So kala bina moni na pesa na ba ONG ya bino o ezali kuna bango basa la guerre de na bango parce que na nzela te. Eza bango ba ko souffrir te. O bazo prouver so biso ba petit peuple qui vont souffrir. Tous souffrir la kala. Pourquoi donc ka souffrir biso te na suka. Ata mobuta ngo yokola biso boite. Bombo ngo eleki. Et le ko du peuple ko peut mater. Peuple ko souffrir te. Et donc la zali ba pexiton nzela poto. Bo pexiton ko nzela poto. Et poto ya mboka batu yoso. Hein? C'est le peuple qui va souffrir. Bino ko benga téléphone ambassade des États-Unis, pesa moi nga visa ba ko pesa. Ambassade de France, ambassade de Songolo, mais ba petit peuple. O bonyo ko la bango mikonos. Ah, nzamba otuna bino, asuki wana. Merci beaucoup. Parlons à présent religion. Prophète Ngefa, en tant que serviteur du Christ, Tomoni Lelo Penza Alikambo et komi bakangite bakombattant balingi lisute tope bana nyonso baimboka ba bazali libanda ba diaspora balingi su basala nzambe bakendo te akuna te parce que balobi basala nzambe pe moins influence pe zali en tant que serviteur de Dieu na likambo yango. Tout na bakombattant ngai. Ba kombata bazoka boye pesanga ya so benga de natika ngala kisasa bonga motambandaka na zwibo atona ngai ata maso ezati na luki na zongi mbandaka so ya tanga na okene poto te oui ba na raison na loba loko bandaka la qui ont trahi la République démocratique du Congo. Osée 4:6 le mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible sur Matthieu 24 ba yena bilamba na ya même or que mettez bango lou ce sont les pasteurs. Nani basaki complicité ya koboma Jésus. C'était les sacrificateurs. Nani le nom qui est comme ma bête détruit yango. Ce sont les pasteurs. Nani Congo est comme boyé. Et ça va pasteur pourquoi? Ba pasteur ba côté na corruption. Motona Nzambe aux églises au milieu du village. Nous prions pour la République, nous prions pour les autorités, mais to kota na kati ya ba corruption te. Tango ba konzamboka bazo benga bino mouvement ko songo ezali ba pesi bino mbongo mama yo zali moi si tango na bengi na zo lukayo le na pesi $100 le na pesi $1000 le na pesi $500 le na pesi $2000 $3000 na somo motuka suka suka osani oko céder oko mona bien conscience ne ko sala mbongo pe ya batu na le na ko sala ni eloko lekina basali na Nzambe balongoli Yesu balongoli Saint-Esprit balongoli Congo bateki Congo na mayele na bango ya pelengendu mayele ya pelengena mayele mabe na mayele isolo mayele mabe na mayele oyo benga yango ya poloso oyo to boy penza na Congo ba mayele on est sale makati na so mayele ba Satan ils ont l'argent pouvoir là to suki wapi on lié ba makonza mboka vérité bo ça 17 ans de pouvoir. Nzambe a boy et kokito shinde non oko sala 30 ans mobita 32 ans yo ko sala 50 ans donc on a comment aya personne ba violente et mboka zo tambola ndengeni ozomo na ba na pasteur to bima na bakis to bima na magie to bima na ko misa bato biloko to bima na escroquerie parce que le fruit du Saint-Esprit Galates 5 verset 20 à 20 de lobby la paix
chercher la paix avec tout le monde. La joie, la patience, la bienveillance, ce sont des fruits du Saint-Esprit. C'est pas pasteur le bazar n'angolé. Hein? Ba pasteur batiki nzele nzambe ba continue sur la politique. Ba comme ko pouye bato bazo boma peuple congolais bazo nyoko la bango. Et puis ba discours na bango na ba internet, oui bien le monde est organisé. Tozo landa yango ezama wa mingi. Na pesa bango sanction liboso na bi pasteur moko congolais ba bi ate na potote. Na pesa ba diaspora ba tiola ka yango. Mais ba moni yango parce que quand je disais Nzambe azoloba asandi bango peuple sandi ba pasteur Nzambe asandi ba pasteur ba ko za siko wapi ba benga ka bango ba komi ba ikpeketele zani e bandelité sukate ba to mayele ko ekokate ba komi biloba loba parce que Dieu n'est plus là sanction les gens mérité ba ta bango ba sanctionner ba musicien bo ba imbela ki pouvoir mais pouvoir ngo pe ba zo mo yo ça pour na peuple té hein to beta maboko il est sur la sanction ba pasteur mabete hein ba laisse la pasteur ba sanction ngo zali ngai tenga motabato pour faire du peuple so le lo ba tchetembe ba pesa nga ba ona ko na poto ko mona plein parce que na ebe loko na zo bundela ezali mabele na biso et Congo démocratique. Je ne suis pas contre le pouvoir, je ne suis pas contre les opposants, je ne suis pas contre les sociétés civiles, je suis contre na ba biloko na bango na ba trick na bango la façon de gérer Mboka. Non. Hein? Le pays est énormément riche. Le peuple le plus pauvre du monde. Israël, Palestine, hein? Monseigneur de Mtutu Abundaki pour l'Afrique du Sud, il est là, le président noir Babimi. Il est là. Le Martin Luther King, Abundaki pour les États-Unis d'Amérique, président noir Babimi, Obama. C'est Dieu qui met, qui donne le pouvoir au peuple de gouverner son pays. C'est le même Dieu qui destitue le pouvoir. Tout le monde qui a l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous avons bâti des prophètes que nous avons dans au bomi na bot, car ndengo bomi e bamboa, bazoli makila na yope ba ko bomondenga moko, tout le monde qui yango. Nzamba ko tunda Saoul. Atini prophète abi que banaka na destituer. Dans le sang, prophète de Saoul a simé la main à bien la main parce que les hommes n'ont pas passé beaucoup de temps. Ce sont les hommes de Dieu. Ils ont église au milieu du village quand les hommes de Dieu, ils ont dénoncé, au lieu de la prophète, qu'on dénonçait, qu'on parlait, Makamoza Liboso, qu'on dénonçait, parce qu'il prend la pensée de Dieu pour transmettre le peuple de Dieu. Quand un prophète, un pasteur, a donc transmettre le poste en Zambété, donc on a dit, sanction est mérité. Sanction est le couteau, pendant la sanction à Bandakala. Et puis la sanction, on n'a pas sanction à l'Icolo. Parce que Matthieu, et Jean 10, Jean 20, verset 20 à 23, lobby, autre que na sekanga na lola. Autre que na likolo font passer na lola. Ba kangi bango. Tout le monde ba télévision biloba loba. Na ba télévision makambo. Alors tous ceux qui ne katina ngote, ba mérité yango. Mais ça motion sauté, il y a aussi des vrais pasteurs bazali. Mais liste bimi. Hein? Mais ngai John Ngefa. Ba soldat du peuple, prophète du peuple, na zakunate. Na que ne poto peuple ba combattre tout batunanga. Nana likama mutute batio so batunanga ozomona mais pona kota na biloko na te tango babanda ba tradition ko zo mbonga pouvoir to lako bisa bango mbongo bozolia pona Congo bilanga na bino biloko mbwa sokole préparer mbango na suki wa Prophète John Ngefa tolobela pe likambo etali point de presse, il y a président Joseph Kabila, lobby que Nathan Oye asali akoka ki penza ko bongola mentalité à ba congolais. Alors, on a l'année point de presse à président de la République. Mais il y a la mentalité des Congolais. Mais tant que mission yaki na Congo, il pouvoir, il y a une idéologie. Il y a une mentalité. Il y a une Congo. Mais au contraire, il y a une Congo, il y a une Zaïre. Les lettres sont Zaïre. Au contraire, pourquoi? Oui, bien éducation, c'est ce que l'icolo. Tout le monde qui est président Kabila. Moussé a eu à jouer à Mobutu. Mais pas trop ça, Mobutu, il va pouvoir. Yo, je suis pas dans Mobutu, pas mal, mais tu vas échouer. Hein? Les locaux, bon, la mentalité, mentalité à mon tour. Au moins, papa et maman sont dans le monde, même les bana ne peuvent pas respecter Bino. Au bon, la bango, il faut que les malam.
moi c'est lié malam boité maman ala ta malam soin na bango la garantie l'école na bango la garantie ba gens de poche na bango bana ba ko za respect ba ko banda ba ko changer mentalité soko lobby aux autorités yo les saka moi cité o les saka bana te classe ko ko lobate ba futera bango moko au moins biloko to lambi hein bino mikolo sumba fufu bana ba sani ba ko beba ko Congo tout ça papa te maman te hein les leçons qui m'ont c'est ko falobi pour moi je vois l'état n'existe pas c'est vrai état ezali moto to battre la biloko ya bato hein oya zo sunga bato azotala ba vie sociale ya bato ba école ya bato bo pito ya bato kolia ya bato kotanga ya bato pe bazo bongisa mboka bazo tonga mboka wana nde l'état ezala kati hein surtout moi le ba kuluna ba bimi partout ezali pauvreté eza minimum mabete bo créer bon emploi bo zo bana tso bo tsa misala bo mona mbele ko mate bango baza kuna te kaka mbongo pays riche bazo na poche na bango biloko na bango non est-ce que mbongo ngozali ya bango mboka eza ba congolais nyonso pourquoi ba congolais nyonso ba kozwa ta ne fils qu'un petit rien ba vivre kana ngote alors ba telle injustice aucun tribunal aucun parquet ba magistrat bazala kate on a raison on a mbongo na oboyi moto lobi obimi est-ce que tu as des droits ngozali le président le bana confrère de presse non c'est lui yene moto ko chende bato parce que ça 17 ans de pouvoir na ba 20 ans plus c'est 3 ans ya papa na yo soko chende bango te faut te oti wapi na ba gouvernement autrement li banga li bati tsako ndeke ko sekate bo ba na mobuta ko chende bato te mobuta la politique ya mabe gouvernement na ye bino bozwi siko 20 ans et là on est changé au plus part mboka zo ngasima et là dans la sensité tolobela pe likambo ndenge ozomona prophète Ngefa po yondo zali prophète ya peuple ndenge ozomonela na lire oyo makambo ezokendela élection ekosalema non élection na lobaki na 2017 élection ekozala te parce que bato bangi ba bom pas élection référendum ezali ti référendum mesalema ba changer article moko wana nini parce que président sa troisième mandat na balandi o bazolanda biso surtout ba maman o baza en poto prophète Ngefa oki ko expliquer bango référendum ezani bon référendum ezali nini balobi constitution oyo bako toucher yango te alors pour na baluka sous président Kabila à la troisième mandat ça soit sali yango na Brazzaville yango na na pouvoir ça soit une élection te c'est généralement qu'on a une élection a changer à ça référendum bato ba voter oui non parce que référendum ezabou bakolo bato likamoko tolingi sikoto changer article 250 président de la République à ça la troisième mandat peuple to na vote bon dimi yango tant bino voter oui to non bakay ote non et gagner président Sala Sali mais awa peuple kondimate machine ba yango ya nanga na tricage et comme makaka oui président Kabila a besoin de troisième mandat même à cette élection en 2020 ou bien 19 ou bien 20 il doit passer parce que biloko za nanga et là bazo lukango clé asuka evandi clé asuka yango wana avant tout nanga élection tout le monde est là ko ça na Brazzaville ça suit wana azwa quitter a changer constitution 2 fois yabimi akangi jina moloko mokoko ana prison lelo to na Burundi tout le monde a même système de jeu et ça les mis demande au théâtre ailleurs ba bengo chuna ram ba gangster ta faire ba minduka beta ba congolais ta nya yewana président Burundi azali yamisa to gagame deuxième mandat pour changer article référendum oui non ba gagner yewana pouvoir yamine Museveni azali yo kasi ko sale matin et puis ngai nazo kamwa motoroko président Sassou Nguesso oyo azwaki te azobenga makambo ya Congo akende kosala ya kosala est-ce que azali exemple azali exemplaire te azali exemplaire te un dictateur oyo ozwi te eloko te eloko nozokotisa na président Kabila non nous disons non Congo eza Brazzaville te Congo eza Burundi te Congo eza Uganda te Congo eza oyo te et conseil na kopesa na président amema bato rapidement na élection alanda entourage wana na yete pe bato basimbi Afrique te bazokosa ye toyebi makambo elekana na mboka na monde et puis batelemela mindele te nani batie bango na pouvoir ba belge le Michel ndia tie bango na pouvoir to zango lelo telemesu bango
Elle a dit que je ne sais pas. C'est un complot. Non, il l'aura décidé Kabila. On a complice. Non, nous ne refusons pas. Mais ma bateau, une élection, au sein de la Babylone, on a vu un bateau MP, est-ce que vous porte-parole à MP? Vous avez comment on a? Papa, on a comme Azali Mobutu. Azali PCA à SNL. Porte-parole, il avait travaillé avec Mobutu. Et c'est Bangouni Bakosa Mobutu. Les là, ils ont porte-parole. Même d'été, il y a un MP. Na bossa di comment on a comme monsieur là-bas. Atundu. Mais si Atundu il était avec Mobutu, c'est un secrétaire mon papi. Bango ba nuire Mobutu nere. Ina moi là pas même mausolée. Mais Tobo était Mobutu a kozonga ebemene kozonga na Tshisekedi mokolo mosusu. Alors élection pendant 2018 on attend comment on a juin. On n'a pas l'argent, communauté de c'est un bon côté, il faut tout rapporter, élection, tout ça en 2020, 2020. Article les présidents en fonction restent en place jusqu'à l'investiture du nouveau président. Soit il va être en 2025. Mais Kabila reste en 2025. 2022. Kabila reste. Parce que par sans référence, il y a 4, il y a la constitution de Bango. Oh, il va signer. Mais quand il y a un dialogue, il y a un dialogue, il y a 5 Sylvestre. L'accord va signer. Tant que continue un dialogue, il y a 5 ans. Et là, l'accord, je devrais qui l'article là. Là, bosse ni yango. Là, qui le pouvoir au président Kabila. Azo sala ti lelo. Ils allaient accord de PCA minimum. Mais tant que 2017, 16 de Syrie. Attaque illégal. Attaque illégal. Là, comme ta présidence, c'est illégal. Tout ça, c'est une élection. Parlement illégal, Sénat illégal, gouverneur illégal, gouvernement illégal. Mboka illégal, n'a pas illégal. Illégal, plus illégal, médiocre. Oh. Prophète Ngefa, siko déjà à Kinshasa, aussi vu déjà retour, il y a gouverneur André Kimbuta, si à Zongela Kibiso Awa, kasi akoka moi bapeki si te presse et le qui s'est lo comment sur yete na télévision. Mais ça déjà flou. Parce que le gouverneur Toyoka qui accueille malade à Zongi, il y a mon contact. Est-ce que c'est le gouverneur à Zongi? Nayoki Kakabo, est-ce qu'il y a Zongi? Est-ce que ce gouverneur à Zongi vraiment près secondes je vais être dans mon côté? Je ne crois pas. Mettez Canal 24, Ezalagaït. Kini 24, Ezalagaït. Nayoki gouverneur à Zongi, oui. Ce qui a Zongi, pourquoi tu as ça? Pourquoi? Ce qui a il y a toujours état et dictature. Et c'est que nous, la démocratie est la beauté. Dans la démocratie, on est libre de s'exprimer, on est libre de faire la marche, on est libre de faire la macamone. Mais ce comme on travaille, on a dit, mboa sur mboa, et comme manine, il peut être tel. Un soukiwa. Mboa à suivre mboa, et comme manine, il peut être tel. Un soukiwa. Merci beaucoup Nabalandia Congo Millennium kasito chuté siko vraiment na likambo etali likamba bangulu prophète Ngefa likamba bangombe et inde bangombe yango mutezo sala penza rage na République démocratique du Congo rôle ya OCC wapi yango. Bon maman ya bible bozo na retour à Kimbuta to boité mais Kimbuta mon même to kolera. Ba foule partout. Ba solo partout. Yo mona wapi. Maman, mboka oyo nzambe tkana toka. Congo ya Kasavubu ya Mobutu ya Laurent Désiré Kabila. Vili nini yo mona na monde. Français bengi poubelle. Tuna na lingala et pas sur mongo to bengi bon. Ekunde. Ekunde. Et puis na kade ekunde ne ba Jesu ebimaka wana solo ya Jesu. Au monde wapi otaso comme la foule moko boy odora on ebima mama ebembe ya guerre ya 40 45 comme ça bumu koti bino mabumo nyonso tifo inatif na bela makasi te mama ndi omona osana na malade te et autorité provinciale azali mais effet à salité les qui yé papé marango a réchappé te ara mokila kilati foule moso ezawa na renga ekunde alliance ikpeketele ezwi accueilli il peut traitement azo on peut boloti na nguna nzambe ta nous vivons par grâce de Dieu et personne qui en parle
Toujours qu'on a zingle. Tant que ministre, il y a santé publique, à lobby, colère, quand il y a Kinshasa, na lobby na Zambé, et belé à bateau, to kosuka, Zambé a maîtrisé un goût. Et ça, les Zambé a moussala na ye, à côté de bateau, on va couper pour l'intérêt à bateau. Gouverner, c'est prévoir. Je ne suis pas politicien, je suis un homme de Dieu, mais il faut pour Zambé a loba, mpunda loba qui na balak, na balam, a loba qui na balam, mpunda loba di prophète. On Zambé a pas bon. On Zambé a passé vos jours. Modiri yango. Motako modiri Congo azate. Hein? Congo gotika la Congo pen Zambé a kosala. Lelo na ayi na retour. Baboy, bazolo baté. Nazan est prévété. Mais na ki bo pona ko ba soupçon yango. Mais so ke zali boye, ezali lokola na suki sa. Mbwa asui mbwa. Alliance nini ipeke tele na suki wana. Alors, oyo di ya bangombe. Oyebi président Kabila alobi ye moko na conférence de presse soki nazalaka na 15 personnes na Congo mais na changer Congo. Olaninga mama papa na toka pona Congo ti so toka pona Congo et zo l'accepte et de la ba gouverneur et de la ministre et de la santé mboka malade. C'est lui-même qui a dit. Les images sont là. Parce que mboko ezali chance le kopam. Motako ça l'histoire. Mais batie ministre de finance. A ko calculer mbongo ya bato ndenge ni. Toke le kopam. Moto aza médecin. Batie na construction. Ministre ngai ozomona comment mboka iko tambola boko mboka mo intellectuel baza na ngote. Hein? Moto azali ingénieur te na électricité moto ka tundu. Aïbi technique était PCA SNL. Aïba ta Singapour, c'est bien négatif à 500 euros. Au tché pour ça. C'est que beaucoup de temps là-bas. Jango moni mindele, là il faut spécialisation. Mindele bazo tonga mboka na bango na ba énorme. Ozo tokende katinya. OCC est l'office de contrôle. Toyoki basango. Bangombe ya ba poison koti awa, pe ngombe ngota musuni 2000 tala. Ezo ta musuni ga rouge bo. Biso to liaka awa. Eh maman, au moninga, so passo mi sopo na ngai, to mi sopo a remi to ni okutaka vert. To liaka matiti na matiti. Mosuni to liaka le 31 le 1er janvier. Bon siko bato ba moni, ngombe mosuni bo 2000 3000 bosani. Ba kosomba diwa yango wana. Nous n'avons pas les preuves. Et preuve na bisoni, tango ba soupçon sali boy. To lingi OCC. Office de contrôle, mbongo bino boliaka nini? Bon ça ndanga kimbuta salaki gouverneur likamba basoso oyebaki yango balobi papa molia na baleze gouverneur bimi boli ya basoso batumbi soso moko ye moko ale peuple saki nini eliaki lelo c'est ça que se prononcer te tout ce monde bangombe na partout comme la ville ya Kinshasa et comme la bande nous bandi ko kufa bazo kufa somme ça dit que il y a quelque chose ce que au monde ngola bimi aibisi bato. Ah, natiki ngano malade. Bondima. Pourquoi? Ngolo na ngano bazana se amai. Hein? Ngalo to ebika tango te. Tango bato bazo babilo ko ndengo wana. Aussi c'est ça constant na ye. Pona bato ba kufate, pa basala te. Dona aussi c'était soupe dans tous les autres côtés zo boma bato te. Yoko sita kanga bango bebisango. So na kena na ngiringi to leki ko kuta ba soupe na tolo, na ba gene et na ba gege et so te kamao. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Donc on a quelqu'un comme côté service na mosana yango. OCC asala constant na ye na laboratoire na ye, azwa ngomba vivant, azwa misuni yango, asala sikoyo alobake bangomba ba malade ba na poisote. Ba to bakolia. OCC alobakate. Et puis ce ka sa ba bomingo memoko, ba tche misuni, ba tche grillé, ba bengi kimbuta lenan. Hein? Ba bengi mende lenan. Ba bengi lenga ko lei. Peuple ko lia subo ete papa. Hein? Hein? Babengi atundu pa ya lei. Olaninga bon mosubali ate. Pour ça que par exemple bango bazo epaka na bango. Po ba gouverner mboka. Dès que bango ba ko lia te ba ko sala ngo bote. O sazo programmer ngote. Toko tinda to kufi mingi. Tozo kufa na malade, tozo kufa na ba guerre, tozo kufa na minyokoli na ba souci, na ba torture, na ba condamnation, na ba nini. O yeye wana toko kufa na ngote. Mais jusqu'à là pourquoi bazali calme? Hein? Pourquoi bazali calme? Baloba
ba ye la babilo ko na bango wuto di ngombe mone ngombe bango lu ngombe ate biso mo pepe to lu ngombe pare ba ngombe na yoso biso mo pepe to ko kanga ngombe ma seke to ye na ye o ya bango te mama ba ye ba sali yango ale ba bomi ngombe wana ba chei na ba nyo ba kabri ba gri yango mi polele to moni André Kimuta ye alei to moni Menda ye alei to moni Rubero ye alei et puis to moni Atundu ye alei na moto asuka akoli yango lenga nkoi alei yango to bi wa to koli yango soki bote ko sala pasimi mboka ifu ba konti ba loba toza wapi ezama wa mingi lokuta monene oya kanisaki Kongo ekokufa waya nzambe yosungaka Kongo yo pesa biso bato moinda na yo etote tolongwaka na bombu oyo ya libela oyo ya libela Yesu Kristo Kristo Yesu Kristo Kristo Yesu awana Kongo obatela obongisa soki Yesu te toza mosungi te nzambe opesi Kongo richesse opesi bozwi opesi nyonso kolo tozokufela biloko na biso oza na lola te yawe na nzela mosali na yo na nzela kondima moto moko bikisa likongo mobimba na nzela na ngai okobikisa Kongo te tozokufa na masasi na moni bande moko mama moko na Belgique amone bazo souffrir Congo nzembo fera ye nzembo yango nini oyo toza konyoko na Congo na musicien te il faut comprendre yango mama mongongo Belgique na ote ba Congo na biso toko kufela bomengo na biso ba komi ko boma biso tao ya isere wana zolela na belili ya internet et moi je commence à pleurer oh Dieu tu nous as abandonné Nzambe Congo le pays riche du monde le pays le plus malheureux misère bomengo na biso tiki yango wapi banguna bapaya bazwa yawe kanisa ta mosali na yo nasuki wa. Merci beaucoup prophète John Ngefa tokomi penza na suka na maloba wana nde totie litono ya émission na biso ya mokolo ya lelo. Merci na balandi nyonso ya Congo Millennium penza plaisir ezalaki po na biso to yamba po na bino prophète Ngefa John et merci toyebi ke boze belé bayo vraiment botika biso te na ba soutien na bino. Voilà prophète tozwa po na ba autant musu boza na besoin bo poser ba question autant musu penza Tatiana posé numéro ya contact prophète John Ngefa Pesabino. Bon numéro ya contact so ko na problème spirituel physique na ko conseiller na ko sungabino ba prier na makamunyo so ko zonga contact WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 ko zonga numéro mususu ko zonga na 00243 81 807 26 78 pe privé dans la moumbu mosai na nzambe aza moumbu abato. Il n'est pas Dieu ou petit Dieu, il est au service des autres. Hier soir il a service na biso o ben na 1 heure 2 heures 0 heure na RT à part son aza mosala na nzambe o ben na privé na 00243 99 99 42 937 po ya mbote na kopesa moto mbote te na pesika Yesu Masia kolona bule atala Congo na sukiwa. Merci beaucoup prophète Ngefa Bibenza pour Namboto Opesate et merci à Pinocchio, le baron de Bundes Mobile à maman Mimi et merci également à le roi Mavinga Moté ma mère Agnès na Irlande. Merci également à l'aîné de papa Emmanuel Badibanga, maman Bibiche, la maman de Luna et Lucas. Merci également à celui qu'on appelle Apollinaire Louvoiseau depuis France. Merci également
à Longues, j'irai, ça peut m'aider. Merci également à Ambroisine qui est voilà Ambroisine qui est maman Nachilo, Lenges Longelo de Bundes, Linges c'est ça, Lengs, oh là là, il est compliqué qui est vraiment Lengs Longelo de Bundes. Merci également à vous, Eric Loussandou les nobles Maboko Bank. Merci à Claude Ponda qui toque les rassembleurs. Merci également à Sami Mokili, je vous aime beaucoup. Merci à Pache Mawete, merci à Des, merci à Yakembo, Saloumou, merci également à Mireille Osango depuis les États-Unis. Merci à Serge Kate Momote, mais Cécile Osango, Boza tellement ébélé. Tozawana, numéro Nabiso est affiché na émission Nabino l'invité. Si vous avez besoin, vous avez besoin de un Nabino invité, mon retour par la bosse en dingue, vous savez pour na prophète John Gefa. Numéro est affiché, on a WhatsApp. Soit au Komeli Bisso, Topo se demande na Facebook, on est là que pour vous. Merci à toi, Jires Mwanda pour Nabili qui toque. Merci également à Jordan. Merci à Papa Riki Di Bendi. Merci à tout le monde. Bolanda Bisso, continuez toujours Kolanda Bisso. Merci à celui qu'on appelle Maître Awazi Awazi. Il est vraiment depuis Bordeaux. Je vous aime beaucoup. Bobo Tobondeko, Eko Bakorenye, Namabo Tamabino, Sokinzambe Azongite. Retrouvez Tatiana prochainement. Na numéro Moussous. Allez, au revoir. Congo Millennium, Congo Millennium.